Ouais, Combo. ça va donc, ouais, Sébastien Matondo, Balela, voilà, parisien. Le Congo, eza Morabiso. Moi, je suis né en Europe, mais en tout cas, ma vision, c'est l'Afrique. L'Afrique a pas mal d'opportunités, l'agriculture. Donc, c'est des opportunités déjà pour le développement du pays. Et en plus aussi, d'un point de vue business, ça produit. Donc, non, c'est vraiment d'un point de vue, c'est des opportunités qu'on ne retrouve pas forcément aussi en Europe. Le terrain, on a acheté ça en 2020. On l'a acheté en 2020 et on a commencé à exploiter aussi en fin 2020. Fin 2020, on avait un premier projet, on a fait les Makemba. Comme on l'a expliqué, par rapport à la terre, ça n'a pas fonctionné. Donc, Tozo et moi, Sima, on a pris un peu de recul, on a regardé et là maintenant, on est reparti sur la culture des arbres. Makemba, ça n'a pas vraiment marché. En tout cas, j'ai pas récupéré l'investissement que j'avais mis, mais on n'abandonne pas. Et puis là, ça commence à prendre forme. Donc le rendement, ça va arriver un peu après. Mais pour l'instant, on n'a pas de rendement, plus de l'investissement, donc plus des dépenses. Vraiment, maintenant, là, on est oza envisager na ba jour au tope mikolo o ezokuya na toujours na domaine ozo ko o wapi o lotela ngondo to o wapi o linga o tala ka beaucoup plus ba West Africain ningi ya bango nde ko évoluer quand même na biso koto ya quand même biso ko ya quand même des souffrances Ouais. na par rapport à et là on est vraiment bino o memeli biso comme ba Congo ba quinoise ba zaïroise on a kati ya mboka na biso pour que biso peut évoluer to comme na même niveau que Bon, moi, c'est seulement, ce que j'ai ramené, c'est seulement, pour l'instant, mon argent, hein. Non, mais en vrai, on- c'est juste mon intelligence. Ce que j'essaie de partager surtout avec mes collaborateurs, c'est un peu la manière dont on gère un projet. Donc, on essaye vraiment de s'appliquer, de, d'avoir un suivi du budget, du calendrier, des dépenses, et on essaie d'avancer comme ça. Et donc, en fait, tout le monde là, j'essaie vraiment de leur inculquer cette idéologie d'être vraiment concentré sur le travail et de suivre vraiment les étapes pour que moi, financièrement, ça puisse avancer et que aussi les résultats prennent. Donc, c'est vraiment la gestion de projet. On n'en a pas encore parlé, mais c'est l'étape d'après. Comme ici, on a déjà 3 hectares exploités. Le projet, d'abord, c'est aussi, hectare partir. Mios. Voilà. Donc, déjà, là, on a 3 hectares exploités. On a encore 3 hectares là-bas. Donc, ça, déjà, on va finir, comme on a dit, des arbres fruitiers. On va mettre des arbres fruitiers partout avec les cultures maraîchères qui vont nous aider en attendant que les arbres poussent. Dès que les 6 hectares là sont finis, c'est juste ici, hein, juste ici, tout ça, moi, porcherie, porcherie, et avec, comme on a dit, les composts, les fumiers, ça va aider à faire grandir aussi les cultures. Donc c'est vraiment l'idée. D'abord le terrain, on finit les arbres. Dès que les arbres sont finis, on commence par la porcherie. Tout ça, c'est la gestion de projet. Donc on a notre fiche de projet, on suit. Arbre. L'objectif, c'est de finir les arbres. Année, oui. Voilà, cette année. Comme ça, début de l'année prochaine, on enchaîne sur la porcherie. Il y aura une porcherie ici. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En
Monsanto, Salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, un fils de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Février. D'ici peu février, nous allons récolter. Mais ça, non. Babuki te. Mais papa nazali na ma biso Congo central na plateau de Bateke, c'est même calendrier, s'il vous plaît. Ici à Bandung déjà, la pluie déjà pleut. Oui ou non? Ah, bambula ezobeta na Bandung. Mais yango wana na lobby climat mabele akuna na ya awa eza différent. Mais nazokende malembe. Awa soki totie masango okobuka ta lesango moko te ya malonga. Hein? Mais biso ye azoyeba ka na nsima ndako boye place ofandi na plateau de Bateke. Poloni masango yo komona ondirake bafulu ya kofula. Yango wana terrain oyo eza terrain ya bacriture pluviale nani criture vivrière te. Eza criture ya bafruit. Na kopesa conseil nde na terrain oyo bozala makasi bo multiplier befort botia ba arbre fruitier. Exactement base ya mwana. C'est le moni awa nyonso ba arbre ezali. Yango wana nazomona yango wana nga nazoloba. Manioc ezaka comme accessoire. Manioc eza accessoire te. Manioc eza nini zela nana lingi na yebisa yo. Tango osali ba sarclas oyo ozosala oko bénéficier na nini. Po arbre ezopesa biso lelo te lobi te. To bénéficier de ce qu'on a manioc. Biso toko bénéficier na manioc bato oyo ozui bazoko arroser bango nde bokozela baza na salaire. Et non chaque jour poche ebima ye moko sol abanda kopesa biso. Na kobaluka pe na bino boza ba patron travailleur eza ye nkolo terrain. Pourquoi? Soki bino bosali befort bo travailler awa eloka malonga emonani bino boteki tango bokoteka ye akozala te. Ya kosutuka kaka jour oyo bino bozo toteki malala autant de panier. Ye sikoyo ata boteki 10 bolobi 8. Est-ce que ye akoyeba? Na tie bino na moyibi te. Mais ezali conseil oyo biso tozo pesa toujours biso ba homme de terre to pesa na bato. Terrain oyo ko forcer nzoto mingi te na criture maraîchère. Criture vivrière. Terrain oyo ce qui criture pluviale net aubergine olandi calendrier ya mbula enoko arrosé olandi calendrier ya mbula ata na se ya basavoka oyo basafu bokoyo kozala nde bozolona ba aubergine pilipili solo dongo et dongo ekopusa bino nde bosomba engrais chimique
travailler na engrais chimie. Ata manioko oyo pour réussir bien, il fallait tia engrais chimie. Mais toi, tu as toujours. Ou rattraper. Arrêter au réseau. Ozolanda. Retard eza awa. Retard ezate me mbula par rapport à plateau. On a plateau mbula ebeta mingi. Na mito déjà bango déjà ba mbula eza. Ne betita mais biso tozali même biso na bino tozali même calendrier. Biso na bino tozali même calendrier. Eloko ezosenga nini? Zelo oyo soki mbula ebeti temps après 15 minutes nie ma eza te. Okoki kotimola distance à 30 cm ozomona ta eloko moko te. Voilà, sable. Terre sableuse yango oyo. Yango ne dérangeant pe makemba. Makemba ekosimba te. Makemba il fallait botimola libulu ya 2,50 m. Hein? Bozwi matiti ebele otondisi. Otimoli libulu, tant totimoli libulu, omoni na se tozwi matiti totie. Ale tofiniki mabele. Mabele ekumi awa, totie lisusu matiti awa, tofiniki mabele. Sikoyo pona nini matiti oyo ekobomba humidité. Ya mibale bozala confiance ya poudre calcaire. Iye motasala agriculture. Bosala agriculture. Poudre calcaire boyebi yango. Bozala na poudre calcaire. Pourquoi? Poudre calcaire soki otie place wana, surtout na libulu wana, soki mai ezate ye akopesa humidité ya bien. Pona soki mai ezate ye soki mai eza mingi ye akokausa mwa mai wana moke. Akanisi botangami na classe boyokaki yango. Mais ngai nasaleli yango a pratique nayebi ndenge tozosala. Eza culture ya manioko boko bebisama boko pamba pe loka malunga wa ekobimeza te. Okomona manioko surtout avec l'indalala c'est zéro. L'indalala komona mwa lenyoko moke. Yango wana banda wati po mona balula kita kuna manyoka malunga ebimaka te. Eza critique te mais eza remarque. Pona nini erreur ya batu te mais erreur eza ya nini ya mabele. Biso na plateau ba place oyo eza na zelo mais na se yo komona mwa mabele ya kitoko ezali. Mais awa yongo kuna awa ekomi siko différent. Kuna susu strict kitoko bazoko meka bazoko kozala na mwa alignement ndeti plateau. Ba mandangu par rapport ni sable eleki. Eza criture manioko pardon. Sable mai eza mingi. Caoutchouc azana problème te. C'est ça. Caoutchouc azana problème te. Caoutchouc akopesa feuille na se na ye azana eloko te. Yo ko bénéficier feuille. Lancer projet à caoutchouc mais ça la mélange na ba arbre fruitier. Eloko nga na insister. Base ezala arbre fruitier. Ko changer te. Ce qui a changé l'un des jours ko lobande papa wana alobaki makamaso. Wana eza pe na base. Ata plateau de bateke wana yo zomona nde totie makemba. Hein? Otie makemba eboti mbala mibale mbala misatu ya mine yo komona makemba ekatani. Or nakendeki na kote ya basakata makemba wana bazoluba papa akufa akenda metala bilanga tika yango oyo. Yango ezobota ezokende awa soki oloni etelemika a place oyo moko ako déplacer te couronne ya monene eza te. Or na mai ndombe couronne ya monene asali couronne azokende kuna azobimisa bana wana bazobota très bien. Normalement 10, 9.
De 8 à 10. Na pesi conseil botia 8 sur 8. Hein? Surtout net Malala. Distance botia ya combien? Malala. Malala normalement 5 à 6. 6 mètres sur 6 ou bien 5 mètres sur 5. Pour l'exater. Puisque quantité est kota mingi. Ndenge ya yebisinga azana 6 hectares awa. 6 hectares vraiment soki bosale makasi bino kuta awa boza approche na Kinshasa. Bosale makasi bokene kosomba Malala greffé. Oyo basala greffage na Kisantu. Bosomba botia yango. Pour greffer, c'est après 4 ans déjà à Boti. Okay. Nazali wana bamituna nyonso naza capable ya kozongisa. So na bosani chance na ye kokutana na bandeko na nga ba agronome awa. Kasi. Ya le 10, ah ouais, c'est pas 10 mètres. Voilà, ça agronome la fondation CID. Nambaka. Manioc éco-poussé, ezali erreur na yango te ezali mabele po bapousser beaucoup à kozwa kilemi a récupérer NPK na Kassel po ekoka kopousser moins rapide et bota moins manioc. Caoutchouc aza na problème te. Ye aza besoin ya feuille ebima likolo et non na se ebota. Eloko ekopesa passe awa. Okay. Mais ntango soki mbula ebandi bokatikati. Bokatikati. Ndenge nauti koloba caoutchouc na ba arbre fruitier aza na problème te. Arbre fruitier aza na biloko na ye aliaka. Caoutchouc aza na biloko na ye aliaka. Botia arbre fruitier. Botika makama ba culture ya maraîchère. Bonne maman. Chantou, Ndeni, ça va? Calme, ça va. On se fait au moins un monsieur. Ndeni. Yo za oma métier mais ozoke na kokima nani. Na kimi. Te bosali eza malamu na koloba nde critique manioko bopesa confiance mingi te vike oza na bato awa okoki kosala nde bosala bosala awa bolona manioko na bino mais ngai naza besoin ya refruitier oyo eza terrain ya culture maraîchère te. Ça va. Ça va. Soki manioko puis ba culture pluviale oyo tolona po na calendrier ya mbula ezosimba awa bien na se ya ba arbre fruitier oyo bozolona pe pilipili poivron tomate bozolona
Po bino na culture maraîchère. Vu que on est vite distance à maille. Distance à maille l'équipe makasi. Bino kaka culture pluviale. Bon utiliser culture pluviale pourquoi? Manquement à maille. Pour faire souffrir batute, au salé place, ballonné, poivron, ballonné, solo, ballonné, aubergine. Allez, mboula ye moko azo sala makam na ye. Mais bo sala maye le temps bo salé yango po produire mingi. Engrais chimique. Oh déjà deuxième année. Il fallait engrais chimique et pas na bino eza base. NPK, ire, Kassel. Ye ayebi Kassel eza pona nini? NPK pona nini? Kassel. Ingénieur. Omoni. Banda na koti kuna nazo observer concernant ba arbre fruitier c'est OK. Namoni ba mangue na couleur moko ya bien. Yango wana conseil pe na jus sur yango. Deuxième année. Deuxième année. Bon. Vous avez utilisé peu engrais pour yango. Oui, tu utilises ça. Bon. Tu utilises engrais surtout pour avoir tout ça qui maraîchage, tout ça qui aubergine, tout ça qui pilipili, le temps où tu as ça la biloko wana. Ndenge toujours ko mandaka moi ba fiante ba pirin ba nyangulwa na ba engrais mais voilà NPK et tout pour pulvériser na nzete na biloko tozali ko sala. Bon pourquoi tant que vous agronome expérimenter tout le bas comme on ngai pai non c'est ya la kitina. Yala kitina. Donc kitina mambo. Donc yala mwako na yala kitina mambo. Maintenant par rapport ya bane topé bambula oyo sali bongo bino na kusomba terrain et zubino bambula boni. Bon kusomba terrain tant ba somba ki terrain patron wana tant que je terrain ngana zalaki te na kutaki déjà basalaki projet à Makemba et après projet à Makemba terrain zongali jachère nde biso to yene ko ya na biso nde deuxième année yango to sali nde to monisi misala o donc pona nga awa naza 2 ans déjà. 2 ans déjà. Maintenant ko komano kat nesika ba projet au envisagé qui pour que bon mais qu'on exploiter na concession de qui va projet to ça là qui n'a pas exploiter na concession en tout cas base ezali ça foutier mélanger na avocatier même moi comme réseau kota comme KRDB et puis manguier ne mes bases nezali ça foutier. Projet ya vergerie au Tobenga wango pour lancer qui bongo à peu près la superficie à combien d'hectares tout à combien de milliers. Superficie à projet na sololi na patron kolo terrain ayebisinga boye terrain oyo eza 6 hectares ye a exploité nano 3 hectares. Voilà. Oh, il y a zo ko exploiter. Oh, ils ont la minute. 3 hectares. Oh, ya mususu ezali net réserve na ye. Non exploité. Question de ngai na kutuna ye. To zalaki ko solula na yo wana en tant qu'agronome. Distance au pesa ki ngai écartement eza ya combien? Écartement ya kolona. Ya savutier ndenge olona. Écartement ya kolona. Tozolona disons o elona mingi elona mi espace à 8 mètres. Mais vu koyoka pe moi bande ko ndenge yo poza en tant qu'agronome misusu ba olona 10 9 eza pe na ba vidéo totalaki
bagronome mosusu bamekai kolimbola mpe kaka mpona bamesurage wana bandaki kolona na 7 mètres 8 mètres, mais agronome ntango ayaki wana ayebisi bango 10. Donc eza mpe connaissance par rapport ya eloko nini ezosalama nde totia écartement ya mwa mingi. Savoka ndenge azela nano, savoka ndenge aza boye, savoka akopanzana oyo babranche na ye akokutana na wana net awa yo olobaki 10 mètres 8 mètres awa c'est 4 mètres. Écartement en tant qu'agronome, simba écartement très bien, puisque avec écartement, production de écartement moutako pesa biso. Ce qui est surtout safu azala buzoba na sens nini, ce qui branche oyo eke kokutana na wana ombrage wana moyen abota ezate. Yo komona un grand jeté ya monene, mais aboti mwa bafuwu ya muke nini écartement. Rayon soleil et pas na ye azo bénéficier yango te. Toyokani. Et puis, ingénieur, question monsieur Ezali, pas nangai, c'est Ferrin, Sita, tant que l'obéli, tel bon m'assurer à gros business. Et pourquoi vous utilisez l'engrais chimie tant que le monde des eaux qui est dans l'évolution quand même, il y a la majeure partie, bah, diaspora surtout, dans un pour pas abisso, matondo, bah, éviter que c'est là, voilà. La poison retardée au Bengango. Et puis mes binos, tant que agronome expérimenté, pour utiliser de façon, de manière quantité et pousser malam. Tant que ba fumier zali, tout le monde va composter zali, tout le monde va maïs à tout près, va composter zali belé moi aux environs pour la utiliser. Ngai motunazo ça l'intervention pour naie. Toujours puisque tanga na kumi na milieu na lingaka na poser yo question, tanga na poser question na yo ko kanisa tende na boaki yango question wana na kangi poete na ko développer pourquoi apesi une grande raison à lobi boye awa babandaki na ba arbre fruitier te, babandaki na critique maraîchère. Avec critique maraîchère na sablonné oyo il fallait ko utiliser toujours engrais. Ya mibale ba engrais bio oyo biso tozo sala bango bayebi yango te. Il fallait bango ba kota na formation ya koyeba nde na ko utiliser engrais oyo ya bio ndenge nini. Engrais ya bio ozana misili awa ebele. Ozana nini mokarikari oyo pesa boye njete moko ezala bololo. Mais ezala vert mingi batiaka na ba parcelle. Après ça ba fleur ya jaune. Boche na mai. Ebele botondisi bozo balusa soki epoli o bande ko jwanda ndamu zo kene ko bwaka na se ya ba arbre ba engrais original yango wana. O ya mususu tokumi ko banga po ezali poison retardé. Lelote lobite yo zo mona ba mama oyo bazo sala produit. Quand le même jour, après quelques jours, mutakumi cancer. Ndenge moko biso petang tozolia, tozo consommer, yango pe iso bata manatskata nsoto na biso. Et il y a aussi la différence entre na ba engrais chimie. Goût eza différent. Tozana yo tuna fantastique info bino moko pe bozo tuna tozali bongo en direct na kati ya ville province na kati ya Congo central aux amis bon na kati ya démocratique du Congo elongo na agronome yala et puis na papa na biso Bek Matondo ye moko pe oki ko se présenter tel qu'elle est là. Mbote papa. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. C'est vrai, donc Sébastien Matondo, Balela, voilà, parisien. Voilà. Donc, question, ils allaient prendre la mission Matondo, et puis, vite pour ça, Kinshasa, Naba Congo, Naba Ndundu, Batebele, Bazolanda, en direct. Et tout Mutuna, et là, on est vraiment, et pour ça qui vino, Bomeka,
basé na projet d'agriculture na kati ya République démocratique du Congo, surtout na kati ya Congo central. Le Congo, eza mokolo biso. Moi, je suis né en Europe, mais en tout cas, ma vision, c'est l'Afrique. L'Afrique a pas mal d'opportunités, l'agriculture. Donc, c'est des opportunités déjà pour le développement du pays. Et en plus aussi, d'un point de vue business, ça produit. Donc, non, c'est vraiment d'un point de vue, c'est des opportunités qu'on ne retrouve pas forcément aussi en Europe. Donc, Ça voilà. fait combien d'années que vous avez acheté le terrain? Voilà. Le terrain, on a acheté ça en 2020. On l'a acheté en 2020 et on a commencé à exploiter aussi en fin 2020. Fin 2020, on avait un premier projet, on a fait les Makemba. Comme on l'a expliqué, par rapport à la terre, ça n'a pas fonctionné. Donc, Tozo et moi, Sima, on a pris un peu de recul, on a regardé et là maintenant, on est reparti sur la culture des arbres. Depuis que vous avez acheté, il y a quand même les rendements ou bien Pas vraiment, ça ne hein, marche pas pas. vraiment. Le Makemba, ça n'a pas vraiment marché. En tout cas, j'ai pas récupéré l'investissement que j'avais mis, mais on n'abandonne pas. Et puis là, ça commence à prendre forme. Donc le rendement, ça va arriver un peu après. Mais pour l'instant, on n'a pas de rendement, plus de l'investissement, donc plus des dépenses. Vraiment, maintenant, là, on est osa envisager na ba jour au tope mikolo o ezokuya na toujours na domaine ozo o wapi o lotela ngondo to o wapi o linga o tala ka beaucoup plus ba west africain ningi ya bango ko évoluer quand même na biso koto ya quand même biso ko ya quand même des souffrances na par rapport à et là on est vraiment bino o memeli biso comme ba Congo ba kinoise ba zaïroise on a kati mboka la biso pour que biso peut évoluer to comme na même niveau que Bon, moi c'est seulement ce que j'ai ramené, c'est seulement pour l'instant mon argent. Hein. Non, mais en vrai, c'est juste mon intelligence, ce que j'essaie de partager surtout avec mes collaborateurs, c'est un peu la manière dont on gère un projet. Donc on essaye vraiment de s'appliquer, d'avoir un suivi du budget, du calendrier, des dépenses, et on essaie d'avancer comme ça. Et donc en fait tout le monde là, j'essaie vraiment de leur inculquer cette idéologie d'être vraiment concentré sur le travail et de suivre vraiment les étapes pour que moi financièrement ça puisse avancer et que aussi les résultats prennent. Donc c'est vraiment la gestion de projet. Maintenant, pourquoi pas vous avez aussi l'idée de focaliser aussi au niveau de l'élevage? On n'en a pas encore parlé, mais c'est l'étape d'après. Comme ici on a déjà 3 hectares exploités, le projet d'abord c'est aussi hectares mieux. Voilà. Donc déjà là on a 3 hectares exploités, on a encore 3 hectares là-bas. Donc ça déjà on va finir, comme on a dit, des arbres fruitiers. On va mettre des arbres fruitiers partout avec les cultures maraîchères qui vont nous aider en attendant que les arbres poussent. Dès que les 6 hectares là sont finis, c'est juste ici, hein, juste ici, tout ça moi porcherie porcherie et avec comme on a dit les composts, les fumiers, ça va aider à faire grandir aussi les cultures. Donc c'est vraiment l'idée. D'abord le terrain, on finit les arbres. Dès que les arbres sont finis, on commence par la porcherie. Tout ça, c'est la gestion de projet. Donc on a notre fiche de projet, on suit. Arbres. L'objectif, c'est de finir les arbres. Voilà, cette année. Comme ça, début de l'année prochaine, on enchaîne sur la porcherie. Il y aura une porcherie ici. Vraiment, merci beaucoup. Courage, la jeune entrepreneur. Papa Labisso Bec, Matondo, mais à côté de éviter Nani. Papa Labisso s'est présenté. S'il vous plaît. Ngai, kombo na ngai, nganaza ingénieur Sébastien Diafina Mabalela tambe, noko ya Seb. Ok. Mais ngai ingénieur na partie électricité. Ate mais lokola na yebe lokwango. Na yebi ke lokwango biolo baka mabele yango ne lesaka. Yebi ke na mutu oya tena mabele akozwa posito lela yango. Surtout so tolobi tozonga mwa muke na guerre d'agression na 98 mwa bilanga kaka to salaka kaka ya mike ya ba matembele bandunda bangai ngai to lela yango to yebi valeur ya bilanga ata tito zale koto wana bino tema projet oyo na yebi bilanga yango sali keno na longwe na ngola na kiti koto
Mais par rapport à Bilanga, d'ailleurs, Bilanga, il a posé question à papa de Matondo. Et il y a Noli Nae quand même. D'après Bino, on a habité ce BIP, ils ont intéressé Bino. Après avoir exploité 3 hectares au côté agriculture, je pense bien, aux boulets dans les jours à venir, beaucoup de tapés dans l'élevage. Je ne sais pas ceux qui Bino vous a quand même intéressé, parce que tout le monde qui y a quand même la distance pour qu'on a macadam qui nous a quoi c'est bloqué banyama black terre pour les sangoulou pesa black terre même bola la gane sigabo mais biso yo là ba 3 semaines ba 1 mois dans stade to linyango ce qui na projet élevage to ko encourager pour muta tsembongo il faut mon bénéficier c'est intérêt pour na biso nyos ya mike de yande to élevage to sala nango déjà na o ya biso attends que ba matin to koloba malgré tout on to za ba to saki pena ba camarade ba za ba ingénieur agronome o to wanda ko travailler na bango moi ba mayele wana ezali même betan eroya OK bisika mususu po to zala betan papa kuluto to zali na ye azana minute papa mazingu donc il a formé biso malgré tout to zo kende classe mais ceux qui moi congé wanda ko kende na bilanga ya zangi na betan misatu ya minene oyo ezalaki keno obimisi ngolo bapese na balance apesi yo ba 30 kg 40 kg tozozwa banzombo bambisi nini tozolalisa bandobo donc maintenant par rapport ya ba détail wana tozonga na ingénieur na papa la biso agronome yala ndoyi papa yala en tout cas va chanter na sepe ko komona yo na par rapport ya conseil papa yala et puis na ba remarque azo pesa d'après Bino na habité nini boti ko koloba sur yango. Oui, remarque qui ba ko boya yango te bisika faute ezali faut corriger. Donc et puis la technique to se complète la technique to se complète né dans le but que to se rappeler ba vidéo pour na espace ozo ba garder kuna balona ki boye mais na kati agronomie ba mesure normal les anango normalement net na mama ba safu ndenga lobi ke non faut écarter mes ala ouais parce que ça fait panzaka voilà na mona nzeta ça fait 10 mètres et botité normalement ça a 10 mètres ouais c'est pas si normal ce qui tozui moi espace oyo tant mususu bande ko to travailler na bango tant bo sala ba mabulu ba poke voilà mona ya yesu ça ba kisi moi maele na mais na ko mona déjà boye c'est que moi image ezalaki mais vu que terrain na biso eza penza moins de 10 hectares pour na kozwa pe moi quantité néomonique ngana loba qu'il faut ko banda de 8 à 9 donc na sens wana auto travailler. Vous exploitez déjà combien de peux vous planter plutôt comme arbre fruitier na kata itando? En tout cas auto planter o eza en action pour tina seku nezali kolo de CO nyonso tina mwanga mbuna o nyonso to exploiter en tout cas eza plus ou moins 350 arbres. 350 arbres. 350 arbres fruitiers mélangés. Bon ça fruitier eza nango kaka ndenge tomoni kuna moi ba nzete matuana donc ça fruitier ko eza la moins de 20 hein? Moi les mêmes côtés donc on a quand même blé et avocatier et cause à moins de 20 donc moins de 30 mais les restes et ça fruitier na 4 arbres il y a garde il y a cœur de bébé voilà cœur de bébé linga mingi maya oyebi c'est ça le problème toujours quoi rosaka ceux qui nous les bandits. Voilà papa là to continuer na bino question suka pa agronome yala na hôtel bongo likambo ya continuité ya ba reste ba plante o bozo luka ba après o bozo luka pour planter na hôtel bon likambo ya MPK je crois ba na fantastique info bazo la biso tozana ki bongo comment on appelle invité na ministère de l'agriculture après c'est biso plus de 100 sacs ya MPK en tout cas ba de boya qui surtout la diaspora ba boya refisa qui va consulter chimique bozote yango na bozo kufa yango na bozo commencer na ba âge ba lobate ba commenter donc d'après bino bozo penser ni na ko ba ko ça la continuité ya ba arbre fruitier na ko ça toujours MPK
ou bien na technique papa ya la si na kolakisa bino je crois pas na biso en tout cas to salela yango et surtout na scène yo wana eza mama na compost to ba filmer mo yango eza oui normalement na kikiti na salaka premier filmer na il ko wela nzete et pousser rapide mais yeba que non attends moi 2 ans 5 ans 3 ans et bota mbuma o moni que non muto lia ngo pe munoko talobi que te faire mais on ça va fou na bango bien donc ngai normalement base à filmer na ngai eza pena NPKT base à filmer na ngai ezali matiti o lobi ke sima na ngai yango moni souvent tito ye awa ba paysan baza souvent tango ba yo sala ba yo kata ba matiti boye bango batumbaka mais nous to concentrera ngo pona ko cha na mabulu ou soit ko sala ngo ba labour na ba plate bandi na biso potolo na po na yebi ke ye soki na tie na se soki apoli a opesanga déjà 65% ya réussite donc NPK eza kaka pona ngai moi coup de fouet moi loko yo sala neti e boite otie NPK donc azu moi chicote mo boye po ameka un peu ko pousser mais eza pena base na ngate o to salela ka mingi loba peut-être insecticide pona ko chasser ba insectes et tout consort ba biloko wana donc na sens wana ko ikoloba bon ce qui to lobi que non NPK eza produit chimique ezo sala oui to ko boya te parce que bango pe ba sali betide ba moni ba comprendre na ba fumer oyo bolobi wana na bio ba bio wana nga pe na ko kozongisa mwa mutuna mukepa na bino si par exemple on fait quantité ya musala ndeti to sala ki ba aubergine banda awa banda na sekunati awa ezo zwa déjà 1 hectare sikoyo po ozwa bio wana obana ko bwaka na quantité ya biloko ya 1 hectare c'est ça le problème au sombela mo wapi oko zela ye olobi makamo eza mutuya voilà ba question yango wana ngana linga place na kei bata ya domaine bazala po bakoka ko kuinsenga malamu mais à travers NPK on peut avoir un sac de boaki ezufé millions ndenge ozana 1 hectare oko calculer banda oche tuku moko ya 200 litres kuna oye awa oche tuku mosusu okena suku pe oche tuku moko sikoyo oko calculer tango ngala bandi tuko nyonso biloko epoli eko ko pesa combien de tuku et de combien de jeunes plantes o ngano kwa arroser soki na meki na kopo oya mwa monene nete oyo babenga ebundeli esimbite na kiti mwa moke esimbite na jus vert na kanisi soki na jus vert mobimba na bwaki na njete oyo uniquement po epesa ye verdure ye akozala na besoin na yango kaka na bwaki na se makolo na ye na zipi matiti oyo yo ozotika otiki boye eza boye te matiti oyo il fallait kotia ombrage na se ya njete tout autour otie ombrage net oyo bozo ko arroser aza na tana mai na yo wana eza moke epa na ye ya aza na mai oyo ya zo bénéficier tilemie ko joyer otie ombrage mwa mai oyo babwaki moyen ekauka mnoki te rayon soleil soki atape ndenge eza boye lobi ya kotala okomona tase etikali ya mai awa likolo nete mai ezali nzoka nde se esali nini ekei mais soki bazo ko arroser matiti oyo ezali ejipie boye tout autour ba arroser awa yango ekiti ekosala mikolo ebele matiti oyo kotia boye te kilemie botia na se banjete oyo nyonso epousse botika makambo ko arroser namoni bo continuer oyo kuna boloni sika wana nde bo continuer ko arroser mais tant que bozo ko arroser yango pe botia ombrage ezala bo tout autour ouais question mosusu j'ai une question voilà papa yala hotel boli kambo ya entretien namoni quand même baza à féliciter ou pas que l'entretien vraiment tozokende ba place ebele ba arbre ekumi boye menacé ozomona matiti pe elandi ekumi awa yango wana félicitation ndoyi na entretien na yo continuer botika yete mingi ba diaposa bazokima biso
biso bato toza na Afrique tanga atindi mbongo na ye $1000 eloko moko te, $500 eloko moko te. Jour akoya azwi maboko atie na motu déjà bango baza $10 epa na bango, c'est coûtable. Oui, nazoloba yeyo aza mosika te, on connaît. nga na travailler misala nyonso tozosala eza ya bato oyo bazali hors ya pays. Bango bato bazotinda biso bokende kotala biso ferme na biso place terre. Bokende dernièrement na wuti kozala na Lula. Soki okumi na Lula okiti mwa moke eza na mbila tolona mbila eza kuna na ya mama Marthe. Na totelemaka te. Tina nini bango baye kosolicite biso babiya bafamille. Bango pe bozala te tango ozwi bafamille na yo oyo tala awuti Angola mbongo eza ebele diamant eza kuna me alobi te ndeko asombi ferme ngai moyen natika ferme wana te nakende kotia poids oyeba baza bato na basi na bango baliaka bamelaka vie de luxe bino bozomene kuna bango baboyi yango me bango bazomene vie ya local bino bozala confiance na bango po bango bazala confiance na yo. Tala mingi nazoyebisa yo misala na bango baza na poto moko mama moko aza Micheline na kote ya Kwango na kendeki kuna me otali mosala basali moyen pe okota te po commentaire nini oyo nga na koyo kosala yango wana awa naza na fier yo moni na lobi ya tika critique ya manyoko. Critique ya manyoko botikela critique ya manyoko notre ba mama oyo bazo sala pona kolia mais pona commercialisation ezate. Soki olingo yeba critique ya manyoko na ya commerce oye na makana ou bien na dumi otuni papa ya lazala wapi na kei na lakisi oyo tanto 20 hectares elali ya mutu moko. Awa ezali pona ba arbre fruitier tozobeta 7 mingi koloba mabele na bino eza ya critique vivrière te eza mabele ya critique ya ba arbre fruitier un peu mutako kosimba bino mwa moke ezali critique maraîchère bino pe na maraîchère 1 hectare distance ya mai wana bakokoka te soki ezala eza na motopompe eloko wana oboma biso nde mai yawo naza prêt ndoi nga yala mwako yo yala ngai na yo lelo. Voilà, balandi ya Fantastique Info télévision chaîne agrobusiness toujours dans le domaine il y a investigation na kati ya ville province de Kinshasa car on est au Lobakaete. L'agriculture c'est la priorité des priorités. Oh ban c'était nino wana ba feuille de laurier. OK. Déjà qui importé bango ba ki non. OK. Si botie distance ya ye moko. Normalement fa o fa longwa. O fa long. Si je peux tirer à 1 mètre 1 mètre. OK. Ma eza suksi nango eza kuna faut canaliser ngo après ko fungula si ça joue ko tonga mwa bassin po avimba mais na sekuna ni mutu mwa petit rivière ezali oyo ekulaka pena normal mais eza pena na se suksi ya oyo azani ka likolo kuna kaka na mwa likolo wana na mwa bassin moko bo suksi aza wana oyo opesa mai oyo mais eza pena na puissante voilà. Bon melaka. Bon si ote ceux qui ne to ko encadrer source wana to komela mais oto melaka neza na source mo eza na sima kuna. Mais oyo eza source ezo couler. Voilà. Bo creuser bo bongisi. C'est ça. Bo melaka eza problème te. Ke bo kena musika. D'après le papa là, na tel bon likambo ya motopompe, par exemple va utiliser motopompe. Genre la source aboye, aux rivières de source. Bon, genre rivière oyo
motopompe il fallait batonga béton awa. C'est ça. Mai eye na likolo batie tiyo. Ale mai bakoye ko benda mai pe awa. Eza facile. Nyonso toyebisa pa matondo. Eza facile kotonga béton mai koto moyen mai evimbi po motopompe akolinga te soki ameki awa ameki wu salite kokota. Soki botongi ti kuna avimbi ti kuna parti oyo nyonso bokumi bien mais ezali l'eau potable bokena musika te awa c'est trop proche. Mais papa yala mibale na banzi tukabelo maelo fela parce que babisi longo eza proche na yo. Oui. Maman na filmé biso pesa wa maele donc tozi yango oza gratuit. Tozi yango. Nyonso wana kuna bino wa. Ouais. Tina ngambo. Te rivière eza wana. Bambila wana. Ma eza wana après kuna bandeko mosusu. Chama nyoko. Yala nango bien, yala nango bien. Manyoko wana ba voisin. Te biso. Oh. Bino pe kaka. Biso. Pendant combien d'années déjà, ça fait combien de mois? Wana ne tolonaki na novembre. Tobuki déjà pour nous 3 fois. Donc bakobuka sute. Omeki po tala kopanzela mabele okoni manyoko za. Manyoko ezali. Manyoko ebima nango par rapport omoni neti na ngambo wana. Awa njete ekobima manyoko ezali. Lopelo peut-être qualité ne papa grosso loba par rapport à plateau. Et cause eza différent mais manyoko ebima même. Compter peu sur la boutique. Oui, on compte peu ba boutique. Variété boutique. Variété na ça une année. Oh variété ni. Bon variété. Variété ya rave. En tout cas variété oh na yebi. Manyo eza suka lo bien bololo. Eza mélange. Mélange pour kuna na moni mélange na bololo. Voilà, eza mélange. Bon, ane ba matondo. Okomeka nano puisque makamnyoso ba mekaka. Bo salatu bo somba ta sac moko ya bouture dali. Tozana yango na plateau. Bo meki place moko awa. Ça y fait 9e mois oyo. Ba bongisa place. 10e mois bouture wana boye ko somba eye awa sac moko. Ko dépenser ming te puisque coût na bino ti bouture comme awa c'est coûtable. Ouais. Sac moko bon meki soki sac moko te ata botte de sang moko bon meki soki epesi ale tant bozo pousa kuna bozo kene malem oh na koyo koloba nde bocha criture manyoko mais na moni avec criture manyoko yonde mutu nazo faire souffrir yo obimisaka na poche olie mabele après 5 ans ou bien 5 ans yawa yo kokoma ba travailleur na yo ba komi ba patron puisque ba buki ala ba teki ba koyo yebisa toteka ebimea kina yango ka 3 filets mais ezalaki 10 filets yo moyen oyeba ezate siko yo komi patron mabele komi kofuta yo na ba travailleur wana eloko nga nazo sepela na yango wana kokanga maboko te soki mwa mbongo ezali tinda. Pardon, mille excuses pour natuna. Oza ndeko nanga ya Congo Central. Ok, convertir côté mususu te. Hein? Osalika na se makulu na yo moko. Ata oza muta ya kwilungongo kuna o changer oye otongi ndako na yo otongi ndako ya kitoko awa. Ofandi oza na mai na yo awa pembeni. Eloko nini lisusu oyo kozangela. Soki oza na voiture na yo obimi centre ville osomi provisionnement oye ko chana ndako fande na yo ozota. Bozala sire te na mboka bato bako yebisa bino mingi boyo bawuti Angola na tongo ali atondi mena midi bazobenga na ye siko tanga babengani yo. Voilà papa yala pour la chiter na hotel bongo na côté ya caoutchouc ozo pesa conseil nini o trouver en bon ba continuer na même variété oyo be ba côté na niveau ya caoutchouc vert d'après bilan. Bon omoni
nazoseka ngaye bango bamesani na criture na bango oyo po azwa caoutchouc vert biso kuna tozobenga parapluie. Voilà, parasoleil. Parasoleil. Po azwa parasoleil na grande quantité ekopesa ye pase po aya kokumisa kote oyo. Mais conseil ezali parasoleil aza très 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 bien. Parasoleil akonda apamba pamba te. Atela te. Ata na mbula yo komona neti oyo ka vert yo ozokasa nini. Epe manyoko oyo nga nazoyebisa yo Dali soki eye okoki kobuka Dali na bapouture na yo oyo ya mosusu okitisi soki Dali esili te ata Dali eza 100 sac ya yo oza na 10 sac 10 botte ya yo ekosila te. Dali esili na nsima baye kosimba oyo yango wana boluka criture ya caoutchouc ya vert botia po wana eza bien. Soki mbule elingi ebana konoka bokwafe oyo nyonso ntango bozokwafe bokobwaka te bozokontinue toujours na se ye mpe azopesa ba-arbre fruitier mwa humidité ndenge aza wana mwa mai ezala na ntongo soki oleki awa osimbi mai ezali mwa mai wana ezokweye na se arbre fruitier azobénéficie yango wana nga nalobi suka wana oyo kuna bosali ya sika bokwa rosé oyo kote oyo yebisa bango bazwa bafleur oyo balinga na se ya banzete. Voilà, merci beaucoup, Baladia Fantastique Info Télévision. Dernier mot, na Papa Matondo, na ba diaspora, owapi bazolanda bino, en direct, owapi ba croiser maboko na bango, et lo baya ndenge bino, tant que jeune entrepreneur, croiser maboko te, ya kovana na mikili ya poto, moluki ete okita, na mabele ya bankoko, mabele ya papa, Simon Kimbango, maman Kimpavita, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire na katia mboka na biso Congo. Message nous opé ça na bao bazali bana mboka. En tout cas, il faut investir. Mais dans l'investissement, en tout cas, il faut être patient. Il faut accepter de perdre et voilà, prendre le temps d'analyser et en tout cas persévérer. Vraiment, le mot que je peux dire, c'est persévérance et patience et ça viendra. On a pris du temps, nous, pour être stable comme là. On a acheté en 2020, donc ça fait déjà 5 ans. Mais là, en tout cas, Tokomi, la stabilité, Moro, donc ça va. On sait que là, le projet avance. Et comme j'ai dit, maintenant, tout est dans la gestion, le suivi. Et ça va. Après, c'est aussi un peu d'organisation. Donc, faut un peu limiter les distractions pour se concentrer sur les investissements. Mais en tout cas, courage et persévérance. C'est ça mon mot. Merci beaucoup. Et oncle, dernier mot, pour que tu chites. Dernier mot, kolozali kaka toloba. Bisika mabele ezali mbongo ezali pona bilanga naza vraiment na ba souvenir na mamba bilanga na ndenge pe tosali calcul ya kokuna ba arbre fruitier na calcul na biso ata na calcul ya bato okoza ata na 200 nzete biso koza na 200 nzete so nzete boke pe so pendant $100 après $5 patron $100 bisika bobimisi ta mosusu mwa $20,000 mokolo nango se retrouver na biso pe bato toza wana na nsima tokolia mwa moke bato pe tozosala na bango basosie na biso bango pe bakolia donc nayebi ke nzete to bilanga yango wana eza vene mpo namoni mpe mwa baexpérience ndambo na ngola bisika tozalaki makambo ya bilanga ndenge bilanga efutaka na oyo biso tosalaka mpo oyo biso tosala ya mike na sikoyo tokuti moto asali yango ya ebele bata mosusu ba 1000 fois oyo biso tosalaki donc oyo ya moke biso tosepela bongo sikoyo famille donc toyebi ke no tokolia. Voilà, merci beaucoup Tokolia. Bisous Tokoya koleka lisusu. Eza premier temps la évolution musala ndenge boza ko évoluer et je crois aussi pas aujourd'hui mais Adam pour les alliés comme ça maintenant la gestion tokozala. Oui, ngana ko loba na ebisaka na bato vraiment la terre ne ment pas. Donc ngai jamais mutacha loboko na sama bele bongo azwa tata ya moke fo azwa. Donc bato ba libanda
baya ba investir na mabele bakozala décité et surtout ceux qui akutani na équipe oyo baza pena na souci moral neti biso nde tozosala awa en tout cas tokei liboso donc faut kosala biso tozosala kebano bango ya bilanga eza pembeni awa bakebano kutu bagrand joueur mais basombi bazamba malgré tout biso tozoya malembe avec 6 tobakisa donc ye pe ya bandi liboso na biso mais par rapport na biso nde totalaki ya zo kotia mingi banyama à l'avenir akotia mingi banyama na biso na minute toleke na banzete mais Cédric Makambu pe aza koto ingénieur oui Cédric Makambu pe aza koto apesi pe na bato kutu mabele po bayebi mabele po yango eza pension ya motu nzambe ntango asala ye mokili ntango atiaka Adam na Eve mosala liboso atikela ye bango jardin de donc bilanga biso apena tosala agropastoral piscicole ekozala élevage arbre et tout kolona donc nyonso toza pena déterminé tolemba te on ensemble na bino na biso. La lutte continue toujours. Elongo na Fantastique Info Télévision na ba diaspora banse au bazo na biso quand on est le bakaete la terre n'aima jamais et le bas Lucien Bokit ambassadeur de la terre et puis besoin le baete c'est que l'homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera. Voilà la Fantastique Info Télévision pour banza ete baete l'agriculture c'est la priorité des priorités. D'abord l'agriculture tout le libumo pour que tout ça makasi yako kota bureau botika bazizani ono on alia kibo na iba kibo ebo il en bilanga pour que Congo peuple a s'en sortir na oetali bongo na côté ya agriculture tika te nzambe apambola bino kaka neto lobaka ete nous sommes là pour vous accompagner na ba projet na bino ya agro business agro pastoral nous sommes là contacte biso ndenge to lobaka ete ndenge qui leader na biso opposant na komo ya Moïse Chapo et Moïse Katumbi alobaki ete ouais mwana nzamba lelaka mwana nzamba lelate donc tozo continuer toujours attaque ba yibi mais kasi ete to croiser maboko te tozo ba bien que la lutte continue tozo continuer toujours ti to koma na niveau o bande ko na biso tozo mona ba béninois ba camerounais ba burkinabé ningi bazo ko évoluer biso pe to ko barase ko ba nzamba pambola bino restez toujours branchés. Bye. Merci. Agro. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.